Kongo kuja kala Kongo mwana Kongo tete la kabaka mpuva yandi bina mene mukisumula kono kumbwa mi baheri mutidi kuja mivilu munuvila la makaba esedia mivilu munuvila la mazinga muno imwe makaba mazinga nenka kama mesano mwana Kongo yamboza liloba toujours faut à se présenter pambate yambo okende pa ya batu yambo kota na biro batu yambo osala nyonso osala batokaka okoti se présenter partout tango tozali kosala makambo nyonso na molimo mpe na kimosuni esengaka tosala ndenge wana na yango ngai komona ngai bahele litidi mama na ngai azali na clan ya makaba mpe papa na ngai azali na clan ya mazinga na yango ngai azali makaba mazinga yenge makesa nyonso pa bozali yenge bakomata pe ba resistant ya solo o bozali na souci ya mboka pa bozali yenge bakongole nyonso pa bozali oyo bozali na souci ya kobundela mboka matondo na yango pona mokola lelo tozali susu na esengo ou bien nazali susu na esengo ya kokabola lisusu basolo oyo nazali na yango na bino pona to continuer ko siamisa malongi to continuer ko siamisa oyo tozali na moposa pambate to bundela mboka ti na suka mokolo lelo ezali masolo oyo tobengaka penza masolo ya ntsiku musu tango nyonso tozali ko sikilisa bato tozali ko lamusa bato tozali ko pesa bato courage pambate to bundela mboka oyo fumwe to mwanda Kongo apesaki biso donc tata nzambe mpungu apesaki biso mabele wana to vanda wana apesaki bato mosusu te na yango tango bapesi biso mabele esengeli penza to bundela mabele wana kasi tozali komona pasi pe mawa na soni peuple congolais niveau bakomisa biso pambate na lobi bakomisa biso kasi biso esi tolongwa na boumu wana kasi la majorité ya peuple congolais ozana na boumu moko moye kutolo bezate boumu eleki degré yango tango simbiki ya Kongo alobaki na mfumuki bango futu muna Kongo mubafua katula bondome bukenkole yeki enzola nza ya mvimba donc tozana no bawa na molimo kasi na miso tozali kotala kasi tozali penza bawa pambate raisonnement oyo peuple congolais zanango même banyama bazala raisonnement ndenge wana te raisonnement peuple congolais komi nango dayebite soki tokokompara ona nini totangi bakelasi ya ndenge na ndenge kasi to comprendre sikoyo tangu bazali kotangisa yo na kati ya boloko voilà le résultat tolobaki awa moto ya solo akozwa liboso sagesse oyo tobegi ndwenga tango kozwaki ndwenga wana ya kokoma ndwenga kokoma sage nsima nango akobelela mpona azwa ngangu zaki nsemi intelligence créatrice nsima ya intelligence créatrice
ye akolakisa bato po bato wana bakoma ba intellectuel na bubiso tokoyekola makambo nyonso wana kasi biso totalisaki pa ya bapaya oyo banyokoli biso bapaya oyo détruire le sens na biso oyo tobengi culture bapaya oyo babebisi nyonso ya biso kasi bokoya komona moto azali kaka moto azali lokola verre ya mai soko te koka ekomi mwindu soko te fanta ekomi couleur fanta otie eloko oyo ezali motane ekomi nango motane oyo nyonso kotia ekozwa kaka couleur eloko wana pamba te balobi simbi oyo esprit oyo ya tata nzambe mpungu evandaka kati na yo il faut esalaka kasi ya peuple congolais ezali kosala lisusu te simbi kikundanga mungeye il faut ezala toujours ya kotelema ya kolamuka kasi ya peuple congolais eza ya kolamuka lisusu te eza vraiment toyebi te se kufa botala niveau tokomi pasi oyo tozali komona pasi te me bazali komonisa biso pasi bamonisaki biso pasi na mindele babandi komonisa biso susu pasi na barwandais vraiment barwandais na kati ya mboka 3000 rwandais bazali kosakana na 80 millions de congolais kasi banani bapesi mpwasika wana trou wana espace wana ezali ba congolais kasi lelo bokoyeba nini tosalaka pona ememela biso nini ezali pasi pe mawakaka te mena soni tokomi koyoka soni meme yo moko okomi komiyoka soni ya kozala congolais pona ba bêtise oyo ba congolais bozali kosala kasi balobi congolais eloko liboso olie a raisonner ye ataka kofinga liboso ataka ko critiquer liboso kasi tolobi la critique et la puissance des impuissants tangu yo ozali impuissant puissance na yo ndeza critique ya buzoba oyo ozali kosala olie o raisonner likambo za ndenge nini touti wapi tozali kokende wapi tosala nini pamba te yo moko omiyebi position na yo moko omiyebi ba congolais même na bunzambe bêtise même ba koti na bunzambe ya bapaya bêtise même ba koyo misusu bazongeli bunzambe ya bayindo bêtise bandeko na ngai koyeba nzambe bonzambe ya solo ezali pasi ya kosakana te il faut ozala penza mwana wa ntilulu wana otobengi mwana ya bilaka oyo bino bobengaka bana ya bilaka kasi bilaka wana boyebi bilaka wana oyo balobaki bokosala bilaka pe bilaka wana bapeselaka mo wapi lelo nomeka koexplike bino mwa ndambu pamba te tolobaki sikoyo fo toexplikaka makambo na tableau tokoexplike makambo na tableau komisa awa tozali makambo ya recherche te awa ezali makambo ya initiation recherche te yo ozalaki initie wapi otakaki mikanda oyo moto asali recherche ou bien ozalaki initie na kulu wa moyo ou bien ozalaki initie na bakulu bamwela Kongo pamba te mokili oyo ndenge salamela nakanisi boyeba yango malamu te boyebaka mokili oyo ndenge salamela mpe ndenge bayalaka mokili oyo ndenge badirijaka mokili oyo boyebaka yango malamu te pamba te na kati beglise bino bokota enseignement eza moke en plus eza falsifié kasi
biso na BDK pa ikulu wa moyo ayaki na masolo pamba te ye azali kulu wa moyo l'ancêtre vivant oyo akendaka de temps en temps na monde spirituel qu'on consulte archive ya nature pamba te archive ya nature ekosaka te nyonso oyo tosalaka awa ekomama na archive ya nature yo ozali kozwa ba révélation ya lukutana ya solo kasi ntango ozali kososola te ntango ozali koyeba bunzambe ya solo ndenge ezali te ezali pasi mpe mawa kasi tolobaka yambo oyeba bunzambe ya solo esengeli na yo oyeba mazayu makitamina la science spatiale mazayu makitamina kasi biso awa tozali kosalela na nkota oyo elobamaki wuta na Kakongo na mbwetetaka Kongo kumbwetetaka Kongo kwatuka mase ntemo banati na katiopa na mbwetete ya Kongo pai baparent bawutaki oyo bamemelaki katiopa l'Afrique lumière kasi tokomeka kotalisa pe tolobaki tango yo balobi na yo ozala congolais ou bien ozala africain nani aponaki ozala africain ezali tata nzambe ya mbungu oyo tobengaka na kombo na ye non propre na ye akongo asalaki yo moto moyindo banda na monde spirituel. Donc, habitude na bino obo kozala na kati ya Afrique, ou bien na kati ya Congo d'Alto Odela, ou bien na kati ya RDC, ezali habitude ya ba noir, oyo bino bokozala na yango. Eleli na bino ya ba yindo, monoko na bino, oyo bokozongesela matondo, oyo bokobenga tata nzambe, oyo nyonso bokosalela na bonzambe na bino, il faut zala na monoko na bino. Pai wapi bokomona bozali kotosa tata nzambe kasi bino tata nzambe bozali kobenga ye munoko nini na libota moko bamisu babenge na portugais bamisu babenge na anglais parce que bafandaka na Angleterre bamisu babenge na français parce que bafanda na Belgique France bamisu babenge na kidoch parce que bafandaka na allemand bamisu bazobenge na kinéerlandais parce que bafandaka na Hollande. Makila na yo oyo tata nzambe atiaki oyo pesaki yo poso ya munoko ba anglais poso ya ba allemand poso ya ba français tango tozali kosala makambo wana biso même tozali na Belgique même tozali na France lokola toza bayindo lokola tata nzambe ya mpungu apesaki biso monoko ya kikongo tokobengaka ye ne Kongo kalunga walungela mubaboye bya bio na monoko oyo apesaki biso monoko ya apesaki biso yango nde tokozwila bakombo selo ba circonstance oyo tozobotama na yango tokopesa bakombo na biso na monoko oyo apesaki biso mononkumbwame bahelele lintili tango nazali koteya nazali koloba nazali ntwadisi nazali longi nazali boye na kati ya zikwa kasi yo mto zali koteya oyo nga nazali koteya ezali mateya ya bubiso oyo bakulu beto bantete tina lelo yo oyo nyonso balakisaki yango tozali koteya na kanda ya bandombe pe na nkangwa Kongo oyo peuple na biso kasi yo ozali koteya makambo ya banani pa ya banani na monoko nini bokoya komona tango yo ozali koteya yo congolais olati kombo ya kipasteur ozali koteya olie oteya makambo ya bakongolais ozali koteya makambo ya bayuda pona bénéfice ya banani ya bayuda ube ya bakongolais esclave tilelo balongoli miniololo na maboko batie miniololo na mutu kombo na yo nani oyo tie liboso Pasteur John, Pasteur Jéphirin, Pasteur Jean, bozwi même ba kombo ya ki hébreu. Kombo ya ki hébreu.
un Congolais, prénom yaki hébreu. Pour glorifier nani. Muyuda, ou bien pour glorifier Tatanzambe Mpungu. Okobele la Tatanzambe Mpungu. N'anglais, allemand, français. Monoko oyo koma ya kobele la li français. Wana bozo sa la volonté ya nani. Ya Tatanzambe Mpungu, ou bien volonté ya colonisateur. Ezali mawa pasi na soni. Kasi biso tozongani bokoko, bozo kokanisake bakoko, non. Bokoko ezali lusens na Kikongo, ezali culture. Culture na français. Kasi nyonso biso tokosalela, tokosalela monoko oyo bapesa ki biso. Nyonso oyo tokosala mudia nkembo atata Nzambe ya Mpungu. Nyonso tokosala pona gloire ya tata Nzambe ya Mpungu. Kasi bomoni ndenge bozali kofinga biso, bozali kofinga meme ntumwa oyo azali mfumu mwanda nsemi oyo batindi na tandu kia kinati maza. Kasi malheur à ceux qui comprennent toujours en retard, pambate, bozali nano bakufi. Pe bokufa, balobi baseku sabino bolingo sekwa te. Kasi bolinga te, lumbu kyo. Tokotala kati ya basango na minu ni eleki makasi. Fumu mwanda nsemi, o bapesa ki mvoala. Aya kozongisa religion, vakiandu kianzitusu, aya kozongisa science, vakiandu kianzitusu, aya kozongisa politique, vakiandu kianzitusu. Pamba te oyo misato zali batribu ya tata Nzambe Mpungu. Pamba te tata Nzambe Mpungu zali Dieu omniprésent, Dieu omniscient, Dieu omnipotent. Pa iwapi ya kiseli mayele wana nyonso puissance wana na bateau. Oyo bakoko na biso ya liboso te kasi bakoko na biso oyo après 12 générations bazwaki mayele ya bunzambe, mayele ya mazai oyo tobengi science na mayele ya mayala oyo babengi politique. Biso tosalaka mayala, tosalaka politique oyo na munoko na biso ezali mayala, ba mayala makongo, ba politicien congolais te. Pona nini to continue ko sanisi na minoko ya bapaya kianda ndukwangeye Musa ya kinkulu bankaka yelemba za ya kinkulu kyangeye kibeni bénéfice na yo nini ya koyeba histoire ya bato ya yo moko yebite mono imwe makaba mazinga wana clan na ngai, clan ya bumama na ngai makaba, clan ya bupapa na ngai mazinga. Yo clan na yo nini? En plus ba clan pa yuta oyebi, histoire na yo oyebi, bantumwa na yo boyebi. Kasi selo bino tozala bantumwa te. Ya bapaya ya mbo zali kokumbisa. Histoire na yo oyebi, outa wapi? Adam na Eva. Ndenge ba yebisaki yo. Ndenge tata Nzambe yebisaki biso. Koko na biso nani? Mudeko kango ba chaîne na maboko yemda komo peso histoire alondimi. Alelelo ntumwa aye na tandu oya kinatimaza ayebisi bino makambu, ayebino masolo ya ndenge na ndenge. Kasi bozali kondima te, bozali kofinga ye. Bomoni pa iwapi malédiction ya solo ekozwa bino pe ko continuer. Kasi nazali koloba boye lelo biso balobaki tokozala 144,000 oyo tokosala sana na nkwatulendo oyo nkwatulendo akokitisa puissance na ye kati ya bato pona basala sana na ye. Tozali kosala mosala pona Congo esikolama, Congo ezonga na kiti nango ya respect, bato na kati ya Congo tolia, totanga, tomela, tokoma na vie moko neti ndenge balobaki ke paradis sur terre. Kasi na kati ya ba Congolais bazoluka babomisa biso.
bazoluka babomisa mfumu mwanda nsemi. Mfumu mwanda nsemi mission na yepa ya uta boyebi. Est-ce que d'abord boyebi ye? Na ba ye oyo bazo kosalisa na bango boyebi bango. Na yoki basango par-ci par-là, bato musu babenga par-ci par-là na kati ba mboka ya Afrique, ba musu na Angola, ba musu na Afrique du Sud. Allez, bozwi mission na zali ko sala, bozali ko legislation na RTG soki wapi. Na bule nini? Boluka nini bobo misanga? Na ya suzu kisasa te? Mais boza ndenge nini bino? Est-ce que bino tango bozali ko lugisa biso bana bantilulu bobo misa biso? Kasi mission oyo biso tozali ko sala pona ba famille bino zala bien. Na ba Rwandais oyo bazali ko bomisa bato parce que mission ezali ya ba Congolais kaka te. Congo ezali noyo. Congo eko sikola ntimanti. Eko pesa mayele na ntimanti. Balobi, bandombe, bakatuka mukinkole. Bandombe, balongola baumbu. Pona bakienzola. Bapesa lumière na mokili mobimba. Afrique nyonso. Tangu toko komba penda bato ya butosi. Mais yo Congolais ozali koteka. Olingi ngana kufa. Pona yo ozali kolia ba miette. Famina yo eza malamu. Bapaya bazali ko profiter na biloko ya Congo, mais yo zali ko lia, ozali ko tama na bakati fokati. Famille na yo bazali balamu. Mais eloko yo zo bosa des anini, eloko bino bozali ko bosa des anini. Bino bozali bantantu te moboko bambwa zantantu. Donc tolongwe nakia swama, oya bomba mi azui bino bambwa na ye akomi ko utiliser bino. Bino bozo kanisa bozali bato lokola ye kasi ya zomona bino banyama. Eloko la lingo loba boye. Est-ce que boyebi formule ya 3-3? So ezani. Est-ce que boyebi via mutu? Via mutu ezali lukongolo. Via mutu. Vina yo. Ozo luko bomisa mfumu mwanda nsemi, ozo luko bomisa ngai, ozo luka okangisa ngai soko ozwaga soko kuzulanga wapi. Vina yo ezali lukongolo. Lukongolo ezali cercle. Balobi kwenda yefutuka. Inzileto muzingu kieto kya kwelemvu. Kokende pe kozonga ezali nzela na biso na vie na biso éternel. Pamba te balobi parto yekolanga na makongo muntu wakedika impeve. Esprit ezali muntu ya solo. Esprit oyo ngai batinanga mission pa iwapi to utaki na Pemba Kalunga. Donc na monde spirituel na simu Congo, kusimu Congo. Tozali na Congo dia Katiopa, tozali na Congo dia Ntotele ya Kimusuni, tozali pe na Congo na ngambo mususu ya molimo. Pa iwapi ba biso ba oyo mission ba charge ki biso kuna. Tuwa ko sala na mfumu mwanda nsemi pona bana ba Congo ba futuka ba kyandu kya nzitusu, Kikongo kya futuka ba kyandu kya nzitusu. Bukongo ba futuka kwa kiandu kya nzitusu. Religion na biso fozo na kiti ya respect. Langue fozo na kiti ya respect parce que langue ezali autre le baga d'abord na ngipiti, langue autre le baga na Ethiopie, ezali langue oyo udale na mwetete ya Kakongo. Kakongo kwa Nzambi. Kasi vina yo, vina nga ezali lukongolo. Ngana uti awa na Pemba Kalunga na monde spirituel na yebo lada nzoto awa na sali ale kwenda na ye pena kuvutuka nzoto yo koluka boboma yango tenga na kuzonga na monde spirituel nzoto yo ozolia ozotonsa libumu ozo koteka Kongo yango te yo kozonga na simu Kongo kasi balobi nini babo bavanga ngamambote si bavui kwa mvua tumyankembo yevutukisa kwa yandi muntemo yenkembo ba oyo nyonso basala kamalamu bakolatisa bango
bilamba ya gloire pe bakozonga epai na ye na lumière na gloire. Yo okozonga epai na ye bakolatisa yo nini? Bakolatisa yo nini? Bato oyo nyonso bomisi ezali formule ya 3. Tangu yo bomisi bato misato ale fosala susu plus 3 moins 3 au sali 3 bêtises faut au fond de 3 bêtises au commun à 0. Yo soko bomisi bato misato okoka koseku sali susu bato misato pour le commun à 0 lumbu kiokio baboba vanga mambo tesi bavuyi kwa mvua tumia nkembo nga nazo bundela Congo nazo kobundela poso moyindo pona promesse oyo tata nzambe mpunga pesaki ekokisama ale yo Congolais ozali koluka mfumu mwanda nsemi ozoluka ngai ozoluka bandeko tozobundela Congo ogomisa biso kasi mukolo ngai nakobima na nzoto oya mosuni pona nazonga na simu Kongo bakolatisa ngai mvua tumia nkembo yo tangu bakoya kozwa yo pa ya simbi bya lunungu. Oyebi simbi bya lunungu? Simbi bya lunungu bomoni mukutu tanga kufaka mukolo mutakataka molimo simbi bya lunungu ba ange ba justicier baka kozwa ye tangu yozo bima na nzoto oya mosuni amina yo wana tange bimi nzoto oyo tamone na 4x4 nzoto oyo tekaki bato pa ya ba Rwandais pa Hippolyte Kanambe nzoto wana yangonde molimo na yo tango gebima nzoto wana bando kotika ngona Mbenseke bando kotika ngo so bando kotika ngona Necropole amina yo ekomandaki nzoto wana ba bêtise wana simbi bya lunungu ba ya kozwa ngo yango ale yo tango bakomema yo na mpemba kalunga pai wapi mfumu mwanda nsemi azali mokonzi kuna parmi les 72 vieillards yo okozala muboloko ya miangala webi boloko ya miangala ba prison spirituelle oya matata pai yo kokende mais sili wana te est-ce que boyebi loi ya karma balobi tout se paye ici-bas. Est-ce que vous comprenez que sur l'accent tout se paye ici-bas? Oyo yo sali awa. Awa oyo yo sali na RDC. Bakoya kozwa yo na ba justicier mukololo ya suka. Kasi yo komona bango na misu te oyo bakutikira pamba de misu na yo oyo ba kotika yango na Necropole. Mais amina yo bango bazali na kimpeve yo po kozala na kimpeve. Ne simbi bya lunungu ba kozwa yo pai ba ngokosamba so na mpemba kalunga bambenza bakufandisa fasa webi bambenza ba juge na kikongo baza bambenza yo mukolo wana okoluka témoin kuna ba témoin bazalaka te pamba te na kati ya amina yo nyonso za enregistré na ebite makambo oyo se lekaki soke pesa bino mayele soke pesa bino mayele te bomoni maréchal na biso oyo nyonso salaka na Congo est-ce que bo imaginaka mukolo maréchal azo ba avion zo décoller zo ke de Maroc maréchal tanga talaka aéroport de Njili na Seboye nini ya santaki naki maréchal ya zalaki na bokonzi o azalaki nango biso to ndimaka teke to kozala bomoyi maréchal akobima mboka wana pe maréchal akokufa yo oleki maréchal na puissance maréchal mukolo kata molimo na Maroc azotala pendake na nyonso nga na salaki na tiki mokili ba simbi bya lunungu baye kozwa ye atali mokili atali simbi bya lunungu pa yazokende na mpemba kalunga ayebi te nini ezali kozelanga kuna kasi maréchal pai wapi azalaki juge na bambenza
pai wapi okoya kofuta karma na yo na mabele okoya kobota manani bakoya da dossier bapesi pa ya mama mandombe kali yene nda kobimisa yo soki miso ekufa soki makolo kozala te bato ebele bazosouffrir na vie awa na mokili boyebi bango basala boyebi bato babomesa na vie oyo euta yoleka bazokosaka bino incarnation eza te bino bunzambe ya solo boyebi yango fuka zaka kuza ntama masumu na yo ya kala okoya kofuta yango pa yosalelaki yango yo ozoluka bato bazoluka libération Congo obomisa bango okangisa bango mfuka zaka kuza ntama kutu na vie oyo ozalaki baniongola nosilisi te ozobakisa lisumu mosusu oyebi combien de tour yo okoya kofuta basumu bato ebele bosambelela bango na bareligion na lukuta bosala bamystique na bino bato mosusu ezali baniongo na bango ya vie na bango mosusu bokanisa ntango bakoya kozwa yo ozoteka Congo yo ozokobomisa bato na Congo basimbi bya lunungu ntango baya kozwa yo mokolo ya suka bakomema mpa ya bambenza boloko ya kudo kokota tangu yo kozonga awa oya kobota manani pendant combien de tours yo kosouffrir na mabe oyo ezosala mpona bakongolais souffrir nakanisi oyo azali na matu ya koyoka ayoka oyo azali na mabongo ya kokanisa akanisa nakanisi oyo bino bozokanisa bokosala biso nde tozozwa bakombo na bino nakanisi biso mtokoluka bino na kati ya mboka wana tokotala mino na masango tokotala nzambe na diabulu soko naleki makasi na mboka oyo tata nzambe oyo epesa bakongo kombo ya tata bokanisi bokobakisa banani biso nde tokoluka bino na mboka wana mwana nsemi boyebi ye te azokobondela bino bokanisa kutu te bokoboma tata wana mutu akoboma tata na mokili oyo aza te ye azali nkulu wa moyo pamba te alingi bato bazwa nde mayele bato bakola pamba te ntango bokonzi kozwama mpona bato bazala mpe na maturité ya kosala oyo bamoni bayebi ye bayebi mena oyo batie bino minduki na makosi bazokotindaka bino boyebi na bino makambo bomonaka mpe boyebi na bino makambo oyo asalaka bino me biso nde tozoya nsima tozwa mayele pamba te ntango tokosikola mboka tozala mpe na mayele ya kosala kasi minduki na bino bobetaki na palais royal bomonaki mpe evenema bomonaki oyo elekaki na makala 4500 plus de 4500 babimi minduki na bino ndenge ekalaki bokolobaki na information te 4500 prisonniers basevade bobomaki combien bolalisaki combien oyo bobetaki na makolo boloba na bato minduki ekalaki ekokaki kobeta te bobima bolingi kobima te bozwa mboka koloba n'importe quoi kasi Congolais olakisi bizaleli na yo kasi nanu tobeti ngonga suka te ba Congolais ya mitema malamu boya to libere mboka pamba te tango ngonga ekobete ya suka ekozala opesi mbwa dundi ekozala su te opesi mbwa boyi opesi mbwa dundi nakanisi mutu akolibere mboka wana ezali kaka mfumu mwanda nsemi bolinga te bino bato bokangama miniololo na baeglize bapaya oyo bakoti na islam bazotia motema nano ya kolibere Congo Mahome bino bakretien les congolais christianisés bozotia motema nano bakolibere banda kobenga mfumu Yesu kita osala le mwanda nsemi kolabo alobaki akolibere Yesu akolibere Congo te Yesu oyo bobande kosambela butu moyi na invitation oyo libere Congo natindeli bino yango te balobaki na bino bolala pongea babebe bokontinue kolala pongea babebe bofinga ndenge bolingi biso
tozongisi elongi na biso pa ya tata nzambe ndenge alingelaka tosalela ye yango tozali kosalela ye kasi biso tozali na nzela ya solosolo oyo bakoko na biso batindaki tosambelela fumwanda nsebi tumwa ya tandu kia kinati maza aye penza kozongisa bato na nzela nakanisi biso oyo tozali kosala imusalisi na nkumba tata nzambe mpungu bonso bolela luzolo lwandi oyo azali na mato ya koyoka ayoka oyo azali na bongo ya kobomba makambo abomba kasi fio tikaka fisidi mukeka ketikali tozolanda temps ndenge ezali kokende nakanisi bokanga makambo na lobi na mitu na bino kwenda yevutuka inzile tomuzimu ke tokwakia kwelemvu mutabota makapona kufa mutakufa kapona bota matosalaka kaka lukongolo kasi banyongo yo zali kokotisa oyebi nango kofutelango mission batindaki yo na simu kongo oyo ya kosala awa na mabele ezalaki ya kokangisa batu ya kobomisaka batu ya kolifaka batu na aner musala oyo batindaki yo kokolisela fakilite awa pamba te mutu nyonso batindaki kokolisa bafakilite na ye oyo yo batindelaki yo yango tosala kasi ndenge kofutela yango nano yebi te biso toyebi ndenge bafutelaka yango me yo moko oyebi ndenge kofutela yango te costume ozolata bavoyage ozosala mukolo poso wana esalaka voyage kotikala kende mbenseke soko okunda ngo na evere soko okunda ngo na lakeni molimo na yo osali babétise okoyeba ndenge okosukila kuna mpe okoyeba ndenge okoya kofutela yango awa nakanisi un homme averti en vaut deux tango bozali kotia mutu makasi lokola sete tokobeta mbala misato nakanisi mpona lelo nasuki awa matondo na bato nyonso oyo bakolata video matondo funda ya batondo na bato nyonso oyo bakosoba ngindu na bango oyo bakochange mentalité na bango mpona baembrase mateya baembrase baconseil mpona bakota na kongo dia mpa soki te kongo dia kulu todisisa kongo dia mpatu na kota bongo yo okotikala na kongo dia nkulu tokoyeba soki makambo nde kosukila ndenge nini matondo lisusu matondo nazali kosenga na makesa nyonso matondo nazali kosenga lisusu na bato nyonso tozokontinue bitumba ya liberation ya mboka pamba te ndungunu vamoko meto liberation eza na maboko na biso oyo bazali koloba eloko bozali kobosana fumu mwanda ntseme mino ozali koloba na akufi te aza ebembeta na cimetière te aza bomoyi il fallait bolobaka makambo bozokolobela ye wana soko se akundamaki mais mpona kolakisa bina mitu na biso soko mitu na bino eza ndenge nini mutu bozali kolobela bozali kokalifie makambo ya suka mena na kufi te mais eloko ya suka qui vivra verra matondo bika lusaku bunula batata bampungu lendo lwasikila mubeno ingeta ibobo ngo Mmh.